lokuta ya Charlie Prince emonani babetaki Charlie Prince po alingaki ayiba mutuka na bato nazokosaki don garde du corps afiri nde moto abetaki makofi mponaki moyibi nde bakorijaki elobi elekaki tofandi kaka tumwaka bato baso ya mbangu moyibe kuna apase akuna liboso kuna moyibe mutuka moyibe ngai mutuka yo tolandi mpe tomonga bato balandi ye ayokwea awa na mutu wana watu bazali na makolo ou bien likolo moto azali na makolo na mutu ya moto soki akilisi mutu ya moto azali makolo neti angazwa kaka bato akima yango ale mutu ya moto batimeli bango moyibe ne akimi yakosaka yalobaki do bakangi ye te mpo na wo te alingaki ayiba mutuka bakakimi mbangu aye kokwela awa epa la police nde ebombaki ye kuna do babanda kobelele moyibi depuis kuna likolo babelele moyibi angayiba mutuka bato voilà yakokosaka po azokosa bo batindi bato babeta ye epourtant ezalaki kayibaki kuna bazobelela moyibi eza lokuta batindi mutu abeta ye eza lokuta ye nalinga ayiba mutuka bato voilà alingaki ayiba nde mutuka ya bato baleli moyibi akimi mbangu awa la police apoinde wana est-ce que bato babimi mais yo finga papa Hervé yo moyibi ne la police yako nande ba protéger ba protéger na kata na minute oyo aza wapi aza libre ou bien mukolo kota ayibaki bazana ye bon wana bino bochaka mosusu la nesu wana de tout le monde la police sur la Kenya et biso zomi na biso. Merci beaucoup mon frère. Merci. Oh, Toza. Donc tu as eu vos informations vite fait pour on dirait balingi bako sala bat makambo. Gauloise babie o etikali bosomba yango. Et moi je sais que la musique sera au rendez-vous. Ba meilleur fan, ba ebi ko te ki s'habiller les affaires rigoles. Makambo to zaro lo bango depuis ya. Ngala rose la te faire au sara à plat. Parce que ba Gaulois bazali. Na ba Gauloise ba gladiateur bango tuana ba sara mobondo. Ba ebi ko te ki ces événements, ba ebi ko pesa elengia événement la bango. Bon bazela raté que et ça la différence c'est par rapport à ba leader rebelle. Ba leader rebelle bureau et trikaka. Au moins, le bureau, bon, on va l'ambi le couteau là, on a la place publique. Mais faire rigoler, sera bois qui car date nae. Et tu la moussa la banane. Il y a Gaulois, il y a Mélomane, il y a la bonne musique, basomba. Jamais faire rigoler au monde un communicateur nae mo ya mukolo, to bureau nae mo quoi ya leka, allo ba sold out. Non, à définir ça qu'on a Adidas Arena. Mouta sala sold out à solo la musique congolaise, mouta liboso eza ferré. Voilà. Et ça c'est que pour bakangio lokuta, tu commences en deuxième date, nous copier sa deuxième date. Nadidas Arena c'était en clin d'œil comme ça. Donc on m'a dit que bah t'es qui toute la deuxième date. Et cette deuxième date mon co forcé t'es. Voilà. C'est un peu ça. Charlie Prince papa moyibi alinga iba mutu kana bato. Ba beti abanu kusamba na kombo akara dikora fere. Oyo kandenge bato bazalaka bazoba. Amoniki congolais azoba il faut ya na TV akosa congolais kino bato afere nde babeta kinga biloko na critique ka bango nde babeta nga lokuta mutu kana bato nga oyiba nde ba corriger yo ba corriger aussi ba corriger ba mingi correction pe ba pesio na confusui so za réellement qu'ils a mettre type public ma configurer ko ra faire bitio ko tala taille na ko tala maboko na ndenge za munino wana apeso makofi misolo vimba o mazolo ndeza ko senyo na suzo ki makofizu yo olingo bukana a olinge bukana parti yo ezaka pete makasi so ke zaki chip ndabeto makofi nge bukana awa ndeska zo le bukana retenga maka miyo suko zo ngo kosa batoki no chip ndabeto makofi lokuta uza muyibi balingo yo ba mutu kana batu ba corriger yo okusamba yo lokuta eyaka na sincère vérité eyaka na escalier. Charlie Prince après ko beta mapo alingaka yiba mutuka na bato. La lolo kwa moni ko alingaka yiba mutuka na moto ba beti na quartier on ba quelques golo bazalaki. Ba ye nde moto finga affaire ba beleli bongo. Alors azuye makambo na bongo al changer siko sujet akesi ko na TV kolobaki no akina YouTube na kolobaki no garde dikora affaire moto beti bongo bureau affaire bazoba yalo baka tout le temps. Papa vidéo ya ngwana bomoni bilimo boyoki témoignage ya bato a quartier wana ne baolo bakino ba betaki ba yoka ba belele moyibi alinga yiba mutu ka bato
nde baremarkaki ye kokosa eza bien. C'est-à-dire que yo moto obi oza na kisi babetaka oyo bakangaka oyo la fois passé bazwaka baportemone na yo kisi no esalaka bato na bayo basengi yo pardon. Parce que kisi no wana pourquoi pas imema yo poto, kisi wana pourquoi pas epesa yo mbongo ozala riche, kisi wana ozalaka nango pourquoi te changer yo vie yango eza nango ya kofingaka bato na réseaux sociaux, kokritikaka bato, koboyaka bato, koyaka na baproblème situation familiale na bato na TV, koexpose yango. On dirait soki toza na YouTube awa toza na posa totalaka ba histoire privée ya bato makambo ya kati ya chambre na moto ozomemela biso na TV wana nyonso ka poluka oyebana yango. Charlie Prince akomi na suka correction zwaki Charlie Prince lobby correction babengi correction parce que alinga yiba mutuka bato ye wana za moto liboso kochola bato na TV ye wana susu bakangaki babenga baboma inde mpona escroquerie na lopango bato ndo betaki makofi tozala no sincere tozala vrai chipe bilanga makofi tayo aza nango maboko na ndenge eza monene wana suka beti moto kwa Charlie Prince makofi awa na liso ndenge vimba e bien makofi sezwaki na liso ndenge vimba ndenge betaki na zolo awa ndenge tiaki trace wana nde zolo wana ni bukana nde Charlie Prince kwa même pas kolbanda ngaza na hôpital makofi kaka moko ya jo wana ndenge za maboko monene maître Jeff bilanga makofi. Yadi ki ba Charlie Prince loko bazana mo chaîne YouTube bazana mo ba 40 quelques mille abonnés ba mona kino ba kuma spécial donc ata vérité za ndenge nini balenga babongo la vérité na kuma lokuta ata lokuta za ndenge ni fo ba kumisa ka vérité si réellement maître Chip abetaki yo makofi ndenge abeta makofi vraiment pour yazaki azana boxer hein abeta kana makofi ya solo aza osala boxe obeta makofi asali pe ba karaté ba judo soki réellement moto na taille azana na poids azana so beta ko makofi o makofi kaka oyo miso ngeze ezoka mo blessure moke jamais. C'est que boye ba beke Charlie Prince avec no lokuta po ya zipa makambo ata zipi makambo na ndenge nini vérité ko yango bandi déjà kopima ikoyebana ya mon frère Gorenze bon ikoyebana kolela teza makambo yaka bo sonya ka relation oyebi te lobi na kosalisa yo bino bozaka na bato bien mais bo fanda ka comme kosela bato makambo mais ko tant ba corriger ba frapper yo olingi sukolu kwa raison papa okoza na raison te oza déjà na tort et okoza jamais raison parce que ba image ya bato quartier ibandi ko bima babandi ko témoigner okoma na suka kosela ka affaire makambo kosela ka mais cette fois-ci bato quartier wana kaka veni wana nde bazo témoigner eza biso te za bato affaire te za bato quartier ba veni de baleta ba na témoignage. Charlie Prince azila Sony le même bilamba ba beti nango na ba imili nango na nzela pa parvenir ko matana na deva YouTube na plateau YouTube yaka saki mo table te mil boso na ganga ko finga fere ko critiquer ko boya fere bato baza ko tala eka abona miso mais ba ko corriger on est dans avant que ça avertissement continue les sous et chose étonnante yoka kawana obio fere ko za na tiriki yoka kawana les mêmes émissions zo sala ubandi suka kombo na fere ubandi suka ko critiquer fere ubandi suka critiquer entourage na ye ubandi ko boya les sous mais yo mo suka bato na de ba betio yo suka ka les mêmes jours ubandi suka likona bango mais boluka ka liwa ndenge nini o raté ko kufa mais ozoluka ka toujours kufa na ndenge ya bien o yesu ka continue ko luka bato na kutumula bango bato ba betio susu continue kutumula bango continue kaka et de l'autre côté à passer ba golwa botika été subo juri suna turu il faut bokanga inde bo beta botiki mutakala kutu bo beta ki mukitela fa bo passer la chemise no bo passer le patroite kala mutakala pour à comprendre que non motoza majoritairement connu basala kanete fir bazana ministère majoritairement connu bazana ba chanteur baza ba artiste ba pasteur baza bato kuyemba bato koloba ba politicien baza bato majoritairement connu ko sakarane par hasard te pour na koloba ki yebi mingi monde ba humilier ba commission na suka alors ete ya ba mususu wana ko ba fana na TV ka pamba ko finga ka boya ka bato sala chronique musique analyser artiste musicalement parlant
mais yo tiki koanalyse moto artistiquement parlant okomi tina ba vie privée na ye tina ba famille na ye oya kocritiquer famille na ye kolata na ye kolia na ye famille na ye bana nde babokama bana na ye baza na kati na musique bolongoli na kati ya musique bokomi na kati ya ba vie privée alors ba vie privée na bato ndenge boboya wana ce sont ça ba retour nango eza koyela bino makofi ezolandaka bino na bakartier bokontinue to bokotine kobetama